mobali ya cheval blanc, cheval sans tache. Wana aza voilà. Donc nga katula kiati. Finga kaya boyebi ke ya menasa yo nani ya banga raté to mona jour soit menasa pe non ça l'émission à kati na émission aweza pays ya état de droit soko fundinga toke ko sambata sikufala que ça preuve nga so preuve miku ozana nga soki na bina la ksenga bibo soki azo finga nga bongo ndenge ni na kota ka zo longola bilamba po pa balongola bilamba eza pa ibala la raté donc soki alongoli bilamba kuna na chambre wana tango azoya place mususu donc nayebi ndenge manika azali na tatouage te na côté azana nani biso to bakango na te eza tatouage te ngaza muyombe to bakango balembo dikudingo na balembo la ya balembo la mayu manika za balembo la ya siba awa kapebe na lisoko voilà. Rien ngana zana oyo imperméable donc eko toucher ngate c'est que tango na yaka wana gonfla kana vimbisa CV nanga ya ko beta ba petite awa sisa ba petite no cha théâtre awa soko tali na ba parler na bango bana mususu soko tali nazo ba bien linette pour na poussière moi problème à mis so tali bana mususu bazana banda ko ba comédienne ba to théâtre tala bango penza bien bana mingi bana bilonga okomonanga ngaza lokola tabulei mais abota biso 11 bon kobota 11 yango la kisi ke andola to préservatif ba atikalo zwa staphylocoque te gonocoque te staphylocoque te donc atikalo zwa ata saut de piste parce que il prenait des produits à mboka naturel yango penga na zwaka soko yebi docteur bagoro kitingi après ça ka biloko nyonso même les vira ko vimbisa plan ngana zaka na plan ya grandeur te lelo to koma ba ser na papi mboma. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous entrez de nous suivre. C'est toujours votre servante Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Soyez en baliboso, tombez la vidéo, n'abisso au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois, bélément, l'abisso bando kota, au bando recevoir yango. Merci beaucoup à notre Adidé Koulou, Motema Odile Makaya. Merci à qui Jabron, Jackie Magnon, ma grande sœur chérie. Merci à Trésor Kalombo de tous les temps, de tous les jours. Merci beaucoup. Vous êtes tellement ébélé, bande kobolini rabisso, quand nene sarabino, bo s'abonner. S'abonner bozala rajament desi lelo nazanga mokote nazana viezoro mabiala hein fraîchement na Congo tozana et tokomeka un peu ko solo là parce que ya lo baranyonso donc tozana na déjà bonjour Barbine Mongondi bonjour et enchanté de te voir aussi juste kaka na suka na koyeba état civil ce que zanini ponga musala na yele ya kobotsa ba petite Moussalo yo longwe lipoto o yeli na Kinshasa ka robotsa ba petit. Western était chargé déjà, naza à peu près na 200 litres ya ba sperme o na kotika wa et puis ko sala ba tétard et ko sala ba bébé. Message ko l'ancien José de Londres so akolanda. Wana master nanga ya kati ya salam aleko. Yo yebika ningi tozalaka na nord kuna a voisin nanga José de Londres aza voisin makambutu o ezalaka ya privé ya famille ya yaka c'est mon jeune frère mais c'est un ami intime donc na pesi yo ba certa ebele Coco Swag tous ensemble na Barbine awa soko yoki 9 mois eleki yoki rien tchanga na compte ya ba zéro vraiment fait zéro kola muka olingo créer ka doyebite bezango boyokanaki yona José to ndenge nini po tolala tolamuki ka José de Londres akufi eningisi batebele bakoti ba hôpital batebele basali ba crise nani a créer ngo vezoro nayebite ouais alors wana ezalaki bez ndenge balobaka le 1er avril babenga kango monganza d'avril. Donc na mona ki kote na betango te po yuma oyo ya bokecho aza matama lokola pastèque yesi na boma ye déjà un certain 1er avril mukilipe ningana ka yango na baki na ningisa José de Londres na pire esprit pe master zaki akolala entre temps on a beti borwana José de Londres la muki ba o bazo benga po ba confirmer na code likolo nango a récupéra 600 balles na ebite ya abinanga yaya na encaissé penza
6 billets à 500 il y a francs suisses, ce qui fait à peu près 560 dollars américains. C'est qu'il y a un qui plus. Buzz kaka nga saka buzz pamba te nga buzz futaka. Buzz futaka vraiment tout le monde mamozo le canal internet tout le monde Karine Mokonzi aboti yokolo bani. Karine Mokonzi aboti il faut bosala botala babenga kango placenta. Est-ce que placenta et bimi même itabasoka aboti placenta ezalaka. Ya zo bota lokola soso sa magila sanini aboti likiti. Et bon makila ngo yoko laksa vezo babota en hôpital est-ce que vraiment nga ex nanga auto bota na ye mwana Grâce Mbizi abota devant caméra. Je dois battre média. Yoko tana Grâce Mbizi. Tala mwana ya Grâce Mbizi tala lekechu. Omona bango elonge kokana lekechu panda kaka obino benga. Kombo panda azwa parce que na ignora mais ce qui to tche penza za lekechu mabiala. Donc yo muto bota lekechu. Tala elonge nanga. Tala bien. Tala lekechu. Joa coton tige. Ezaka de côté. Tia na soyi awa na langue nanga lolemo. Côté mususu tia. Kende na dispensaire na ba microscope batala kawana. Obana komona makamunyo. Lekechu ndenge. C'est mon fils. Mais tant que tu as abonné, tu as la télévision, tu as Rolanda Bisso, tu as Grâce Mbizi, tu as Grâce Mbizi. Moi, je suis créé moi ranking na famille, to na mobile ya douter na moi. Bongo bana msusu nga na zaka na bango awa. Nga na bota na petite moko oya zolo baka ke na cheyezemi na kutaki na bana miba na loba kombo na ete po na olinga ete. Ozomona. Oui, nga na kendeki na cadre ke asisenga tokomi wana o na tie akangami après komi ke na zwa mwana. Alors oui, eza ba balle perdu to benga kango ba tétard. Ozomona na bana tikile ba tétard ya akangami akomi na bébé. Alors Grâce Mbizi même singa na lubite bato bata Rachel azamwana. Rachel Mbizi mabiala na tia kombo nanga. Pour j'ai souffert pour remplir réservoir à ba sperme na nui wana pour azalaka na ba gene abeta ba gene amikili lokola ba whisky. Alors yangwana siko na regretaka nui wana mais c'est ma fille à moi. Mais oyaza nango eza yangate mais pona ko compléter ba matoi ba bloko ekozanga ngam na compléter. Vezoro na moni ke vezoro pe olukaba problème ya mama ke jour muso amenaça devant caméra to éviter olinga ko créer ba problème plus problème ezate alelo bimiseli biso ke Grâce Mbizi mwana na za mwana et donc bandeko bolanda biso ba comprendre déjà que Grâce Mbizi mobile azola ka biso a mobile na été mobile na ende yo mto botse na mobile ya cheval blanc cheval sans tache wana aza balle perdu kaka voilà donc nga katula kiati Katola soif. Nga naza obsédé sexuel. Naza la ka double sim. Na betaka ba momi na betaka pe ba jo. Donc obsédé sexuel aza muto aza lokwa muto yo aliaka lokola taba lokola nani akola la nzala te. Tabata alale oyo ka munoko zo chabo. Ndeyo. Netinga. Nga na kozala te pa ba momi bazali. So ba momi bazate ba mibali lokola ba jade fay soka azali fona bete tonga masoko wana ngam na komise munene wana ya jani wenga na oya kufa pauvre Moscovitch nani kombone Shaba donc yo na vi Shaba po wando beta oui na oyo mususu ya matama minene apo Firenze bayana poto ngam na batizaba tala bino soki mutazo ba vérité okomolo ba manike uchiko loba tout à l'heure na TV awanga naka solo la kiso makambo ezali apunga na chaka caméra tango zo kota tango zo déshabiller okomona ye aza mwa mikwape wana lobelaka na munoko komi sula maniki ofingi mikwape na ebiso pena mikuwa na lingala metango finga ka yebo ebike ya menace rayo nani ya banga raté to mona jour so menace o pena osala émission ay akati na émission eza pays ya état de droit soko afundinga toke ko sambata sikofala que sa preuve nga soki na bina la kisenga bibo soki azofinga nga bongo ndenge ni na kota ki azolongola bilamba po pa balongola bilamba eza pa ibala kate donc soki alongoli bilamba kuna na chambre wana tango azoya place mususu donc nayebi ndenge manika azali na tatouage te na côté azana nani biso to bakango na te eza tatouage te
Gaza muyombe to bakango balembo dikudi ngo. Balembo la ya, balembo la mayu. Mani kaza balembo la ya siba. Awa kape bela lisokwa. Bino bokomona ngondengene. Ya Karine bomona kango awa, be ya mani keza awa. Balembo la ina. Umoni mitema mabe azaka nango Shiko azo sala pona lo bata azo grimace. Appela moi ba mystique. Manike. Donc c'est que vous pouvez banga quelque part quoi ou bien ba mystique. Jamais. Ngala na babiloko moto ya yaidi. Apoza na mondo foza na moi babiloko pona moi anticorps. Ngala biloko. Te ozwate. Ngala za impenazwa o ya imperméable. Obe imperméable. Yaidi apesa imperméable. Imperméable msana oni. Imperméable msana on peut mbulezwa ote. Voilà. Donc attaque nyo sur yo ote pour bomba ma dernier imperméable. Rien ngana za na oyo ya imperméable. Donc eko toucher ngate c'est que tango na yaka wana gonfla kana vimbisa CV nanga ya ko beta ba petite. Awa na sisa ba petite nyo sa théâtre awa. Soko tali na ba parler na bango bana mususu soko tali nazo ba bien linette pour na poussière moi problème à mis. So tali bana mususu bazana banda ko ba comédienne ba to théâtre. Tala bango penza bien. Bana mingi bana bilonga. Okomonanga ngaza lokola tabulei naza lokola papa we. Si sabidimu. Nga soki na boti mwana aza na trace na ngate na ndimaka te. Yango na yebisi ko atala kaka obino bato bomona na internet. Ketuna grâce. Wana soko tali no commet. Mais siko na bandako ba comédie mibali na bango batala bien penza. Ndenge balabala ikongo ba diongo de na penza ba komona na ba parler na bango. Parce que ndo yebo de beaucoup tena leketu. Bando ye. Na lekinde na chaîne na ye. Na ye mo mutu bomona ni. Ye to monani te. Vezo na monike. Makambo ezali bo s'abonner, bo partager, vraiment bo liker ça la rabiso bien ba commentaire na bino na ba partage. Vraiment to ebité problème ni boza nango na Fivette Mayamba. Fivette Mayamba aza mutoyo a refusa na kata ya. Refusa catégoriquement ko kata. Donc tolo ba pona ba pasteur pe bazotala neti de la foi azotala pour naza fan na ye atala kanga pe. Donc aboya kinebino wolobaka na lingala ya normal to bimana ye. Aboya kibo bimana ye. Alonga na monaki yango yo batu nyonso tala munene ya Kisinjora asedaka meme na voiture bongo yo kaka ndenge oza wana est-ce que kimunene to nini Kisinjora aza na lingala cliente yanga Kisinjora aza mwana mwasi asubaka penza ya kugunzama asubaka lokola biso te tamsubino bokanisa ke vie Njora Olanda biso sa problème te a petite nanga asovaka nga neti botoza na elanga awe pa na bino so na yaki na mère te mbelo yo kokuta Kisinjora Vezo na moni obanga ti do yo ya barbine yo zo kamwa nini pongana na chioli toite na tunyote na omona babagi neti kaka me oyo ya libala te ya okipete so bakati kamera na kotuna CV na yo état civil na yo so za mujingile ngana koleka ngasiko na lataka préservatif te na lataka te banga malade wana ozolia bitabe na poso la banga maladie te donc tout ezali docteur ya site saka bagoro kitingi c'est appelé ça déjà ba anti donc ayebi ndenge bokoko ezala pokala ba père na biso moi défunt père nanga akufi na 92 ans atika la ta préservatif te mais abota biso 11 mais abota biso 11 bon kobota 11 yango la kisi ke andola ta préservatif ba atika lo zwa staphylocoque te gonocoque te staphylocoque te donc atika lo zwa ata saut de piste parce que il prenait des produits à mboka naturel yango penga na zwaka soko yebi docteur abagoro kitingi apesa ba biloko nyonso même les vira ko vimbisa plan ngana zwaka na plan ya grandeur te lelo to koma ba ser na papi mboma so lingo mondango na ko éviter yo papi mboma so bokie ba divertir na papi mboma na ndeni pona vidéo wana papi mboma za record te bango na Frank Stemai bango baza na 3 pattes ndenge baza le kana ngo yo so la musango sous lelo teme bongo muto akobosa na histoire yo kobosa na histoire ya Livingstone okobosa na histoire ya Diego Cao okobosa na histoire ya Maréchal histoire no change histoire etikala
donc baza na ba plan baza lokola ba trépied oni trépied ndenge telemi bango baza na pied ya secours so ba bimisi yango nga siko na lati bretelle eza na sima poso na tiki yango wa dégâts na évité na tuna ki pour na Fivette Mayamba au répondre ngate obika aboya ki okata oui na pesa ki réponse aboya ki bakata ye nani nanga na comprendre kati yango na lobaki mais akoko résister devant nga comment pour nga beauté fanda soche chaque Congo tchenga awa o tche deux momies to pona tous les deux momies na ozwa bango chaque akozwa 0 pour beauté fanda bo deniles wana masalanga wa de pétage ye to banda de ba Carolite ya continue atikala lala yondo continue atikala ko de beta bato to tikala tiko to tala ba original na ba original ngana original ta omona jour okutana na roi de pétage lobana yala ta coupé bomona vraiment que masolo tunenga lobaka ekosi la wana ataku toza na balar awa okutsango produit te nga même awa omona choko original et puis conseil na pesa rabino bato bakotaka doute ya choko nanga omoni awa babiloko na yebi yango kombo na français te biso to benga na kiyombe makomi oyo soki muta pakolaka awa okomona yo lokola boxeur abetaka bagan et puis matoi et puis ba lèvres awa 3 bords bo identifiaka bato bapakolaka mais talanga original so na boti na mwasi aza pembe okomona mwana okende soki Veti Kalombo abotaka mbelengo okomona mwana aza lokola ngai oleka Yvette alors pino so Yvette aboyi Yvette andimi bega na lobi na yo nga muto a résister ke pananga azate mikolo no tsako aviser mère Amazon na kokoma po aza veuve aza na mobali te ngazwa ka mwasi abatu te yo yango na lobi soko za mwasi abatu yo muto koloba soko lobi te toleka bon vezo ngana hepena poto e comme mambo za mwasi abatu te be eza identité na yo soki yo lobi po muto oyo soki balobi ke aza vide net toloba ke ba soda mobali akufi na guerre mwasi atikali aza mwasi ana faut na joie il faut na joie ngana kenda tant toza na mikili kuna mboka moko babengaka Sarajevo guerre ezalaka kuna toke pona ba aide humanitaire na yebiso makambo na sala oboya normalement natikala na mois de kuna ngai mais na force wana ozomona ba tacle penza ya ba mindele na beta ba 6 7 na journée donc la force ezata fraîche malgré zo bimisa mère osala lobi 100 ankoro 100 mwamba na betaka 2 sans repos deux coups penza sec deux coups sec to ebite vezoro tozo kine malembe problème nini ezoleka tomoni awa nani vient biso kisinjora ningo lobi a Christine azara mwasi me biso to yebi alinga mingi babenga evienjora to ebite lelo eza benda na héritier watanabe mais jusque là héritier na azui décision te mais ye mora ide ako annoncer azotika la team po ba fan bazo finga e butumo bazo finga mama na eloko pene sali e passe yango monika tika na bani alors nazo loba bien kisinjora azo sala o papa wemba loba banafanya erreur moya ya grave tala boulot eza passé même libala eza passé nga lia ka bo moko pendant 43 ans cheval blanc cheval sans tache cheval blanc cheval sans tache wana madame wana mère palais bon moko kaka wala yepa lia ka nzete moko 43 ans mais pour à résister à supporter nga ezui ba temps et puis patience. Alors, qui s'en sort à quoi boulot te lokola église ba caresser boulot ya passe. Alors tout oye koya il faut à supporter parce que yé mutatena ki ba propos oyo ya zaki koloba pour na ko soutenir Zakari Baba et puis pour na ko diminuer wera et bimaki na munoko na ye surtout bata média to monaki c'est juste kaka à retirer ma parole na ye et puis c'est tout. Donc, confirmons que Kissinger a vraiment à toucher qui vient à toucher wera. Tala atanga na utobeto histoire pero abotanga même koko oyo abotaka père nanga lelo bazaka susute mais soko toucher bango na kobunda même kisi na osimba mbasu pe na otindelo ah oui parce que ça bon souté mais non faut respecter héritier lelo aza reconnaissant que s'il est comme ça
c'est grâce. Et ça, le quoi français, au bino, le bagatelle, on a qu'une à cause. On a bon les bino. Et ça, grâce, il y a Weranson. Alors, à ça, moutou fa soutenir rien. À fa défendre Wera. Ce qui Kissinger a démarré Weranson. C'est là, il faut une sanction. Et base, il y a Watape, monaki que non. Puis, tu as tikate. Boulot, ba foutu da je sais pas, Wata yango, yango ba attaqué. Et puis, ba longoli Kissinger raté. Nga français. Na moi bamburi na mutu na lobaka bien te mais na lobanu kaka na côté suka balobi si tu n'es pas d'accord la porte est ouvertement et si bon na wana na zoko kako na bité dazo ko loba français do balobi soki oza d'accord na bisote porte eza polele oyi kokende aluye balobi na ye kaka bafungoleli ete me balobi eza polele batine longi na ye laksi déjà pour tobenga na mola ti mezo finga bafani bakomo finga e akota kuna azalaka na contrat soka alingi abima pe faut la lettre oyo bapesi ye ke non to résilier contrat ou to licencier yo to virer yo bima babimi c'était balobi kaka grimace wana grimace ye moko abimi na porte ye bimi po bafani nde baofinga mama na ye oyo akufa déjà kala oyo alie kutumbonga wata Barbine oyebi nga nde bafinganga na internet émission nde baofinga nga mona kango levire neti bona sengi bofinganga mwa dimi nde ka kufimu ubia lubaka bofinganga mwa ndambu muke kalinga kofinga eza ascenseur pona komatsa nga page nanga kombo nango page polémique les news de Star Congo omoni polémique yena no liboso ponenge za oneza rando nga za libaya contre libende soko yena libaya nga na che libende alors rando ekosi la te puis faut to créer kaka rando ay faut la ka yo vino rando to kufa rando na omoni papa wemba aloba ke akufa na scène enga pe na ko planer kaka bo omonju bachanga en pleine émission pas au na planer calmement ou na bagarre ou na guerre ou na omona guerre le kana bandali na fête ya Gloria Olange oza mutaba problème biloko bongo soki ye eza na osala ngona cadre boulot o eza boulot na pelango ba ring akatela kango ba petite na sala kango masolo na voyage kanango ozomona oyebi Willy Musheni koda mboka apeya billet hôtel car ba gardien o ba ko gardenga kuna na binaka te na salaka te mais na voyager na compte kaka ya polémique na kende kaka na saele polémique na kende na boya na kaka ba tchatcho mbala na ke sur le terrain na ke boy la bangwana et na jubilé na ke apesi mo ache ba batterie nyo ça marche yo kende kaka kende boya bango fa na banzele pe autant de nzele okolinga na mo enveloppe Willy Musheni bakozule pe na nzele ata yo moko ye moko akote makana na balabala awa omoni mama na azoteka soki pondu soki nini kitisa sani ya pondu yakawa na sokoli ye penza bien petie biloko mbongo yali mais oui mais Barbine yo ozotika la zela to sisa na émission na otala yo surtout pour koza bunene wa mafuta toza na hiver chauffage pardon bezo kuna to kete na ebite awe zo yinda ekiti e mati to moni nani fali pupa na wenge pena to ebite problème ezani parce que wana baba papa baba vie to ebite problème ezani to moni pena jibe kuna ya bwaki jiba zongi si we rapé sous zongi saki kuna mais we ralobi a occuper bango te mais néanmoins jiba ko quitter répondre quand même to ebite message no ko lancer na fali na ebite soza mota fali to ndeni po yepa nga chali ba beta na martyr est-ce que simba non ngaza mutafali te Barbine nga naza netre na yebite soko za mutafali donc ozo tâtonner naza mutu ya mutu te nga sala ka boulot na nga au milieu du village soki jibe aye wera ye Fabrigas aye Ibrator aye nani aye na osala promotion eza page o to sala ka boulot mais likambo ya jibe na ba wera ndenge bazoloba stade wana eza ya mutu te mais eza na bateau bakoki nde kobeta te mais sinon ba Redi Amisi ba Wazekwa ba Manda chante batu nyonso oyokaka makelele awa bango bakobeta te bango baza mpona ba interview omona te babetaka so musique te un Redi un Wazekwa un Manda yo oyoka musique ne wa papar na ba voiture na ba masala bango bakabelaka sikoyoki na olobaka areve reve akobeta na libuluma nzengele
oyo ya 80 000 bosaka bajete te wana pena lobi bie bosalaka bajete bongo omonaka teke ata bango moko nani baloba teke na kobeta na libulu wana à part na yoka ngamu fali a osé héritier a oza donc bakobeta jibe fo baloba wera fo baloba mpona nini mpona baintimide nani fali po se dénoncer me nga na bi master tia libaya ekosimba fali atondisaki Bercy biso tokunde okota na nord bato bautaki nord bayaki na concert ya 4x4 bango wana mpe kaka oyo bakouta nord baya kokota stade de martyr na bamaster bazalaka awa donc fali toute façon eyebani nango amwana mopao akotondisa stade mais bamosusu na yebisi yo baza capable te alors jibe fo baloba na otoyebi biso na ebandeli awa sans polémique barbine ndula eza te bawenge oyo banginda mpona polémique biso baoyo na bazakari tobima mpona polémique alors polémique ekosila te est-ce que polémique yango efo kaka jibe asala polémique na fali pupa to fali pupa ndenge alobaki il fallait ka jibe ya répondre condition nyonso polémique eyelaka eza kaka le ou la bienvenue il faut eya kaka ndenge wana awa eza match kwata eza lokola ba RTNC te ozokende kotala ba mami ilela kitisa non awa te biso awa kwata nga asalaka émission lere moko na mukadi ya pamba lere moko na juste soutien à mer soutien gorge na mibambaka bomonaka po eza internet ekokende na banorme soki ya logique te awa alleluya amen eza te awa otie totie oui ofinga na fingi fingi nga bundu amere na yo nazongiseli yo ya papa na yo mapumbu ya papa na yo po yo ekota mère mais oui ya ekota mère yo kati kota père po père aza na au contraire oyo ya fingi wana na chiluba biso tolobaka ngo mokoto wa mamweba mokoto wa mamweba soki baluba bazoka bayebi soki nazoloba ni bakongo bakoloba nsondo ngwako njini ya ngwako nayebi tv zoro yo jour mosusu yango wana te pardon nayebi te sikoyo tomoni awe ranson mpe alobi aoccupé bango te mais néanmoins à répondre quand même alobi eza na bato oyo bamusicien oyo ye ntango alobaki abi ntango baannonce concert ya le 30 juin ezalaki alansaki mo moko alobi oyo akosupporte bango te abima mboka mais tomonaki nani ambassadeur ya mboka na biso Koffi Olomide abimaki mboka toyebi te balobelaki ye to ndenge nini to azalaki déjà na programme na ye alobaki asalaki déjà il fallait abima mboka pourtant oyo asona annonce ke oyo akokoka kosupporter événement oyo te abima mboka tomonaki Koffi Olomide abimaki mboka et puis alobi susu abi bakombataki bango penza makasi ezalaki na bato oyo batiaki bato basala désordre na kati ya concert mais tomonaki ordre ezalaki na concert ata mai ya au pire na sachet okota te ata bidon okota te donc tomonaki vraiment sécurité ezalaki makasi baya kodétecter bato batindaki mpo baya kobebisa concert toyebi te okoloba nini par là na bato nano balingaki wenge esala échec mpo na yo asi yango nalobi omoni voiture ezalaka na batterie na kati ya batterie ezalaka plus na moins oyo bamindele babengaka positif na négatif bato abongo fo bazala kaka et puis sécurité fo elakisaka toza capable ya koneutraliser yango omoni ordre ezalaki mais question ya otuni mpo na Koffi eza cop neti nga awa nayebisaki bino norma tokutana na 10 heures mais baye kobenga nga nazwi cop fo nakende na 10 heures mutu moko boye azokabela ngai moteur ya caro moni toyota wana ezosenga moteur mais jo wana uti Angola kombo na ye Pablo Kini baye na badenzu nzubile baye na Fabrice Mola babi na ngai yaka topeso moteur mais nga moko fona zala wana ya pamba kaka boye nga mpe naza lokola nduliste na viva pe na matolo donc nde oza bolancer déjà obeti da litolo na si na beti yango nabi ke na pusaki rendez-vous na bino ezala avant ou après 10 heures mpo nakutana nazwa bord alo tovivaka na matolo alo moto akokoboya eloko wana aza te barbine ozomona matolo nde maka même patron na yo José de Londres abetaka matolo nga mpe abetaka nga matolo
Oui, parce que Haza artiste, Nganaza ancien producteur, tant que je CV Nangate, Ngana produiseur, José de Londres. Pour Ngamutu na sala ba théâtre yoka kabazombo na poto, docteur pasteur Azui Sida, na sala faux docteur et na tourna film ya spécial Grèce. Oyo muna ba congolais ba olia na fulu. Ngam nazaki acteur principal. Donc na sala ba film belé. Yango na biso na la kolia ba petite ya ba comédienne wana na ba comédienne la kolia bon pour pesa bonde ba rôle. Voilà, ce que rôle principal. Na tatami. Faut le kakuna na tanda yo. Donc musala opeza rape musala makambo tu ebite to monisi leo awa eyinda makasi na Denilesi. Okopesa bon conseil nini parce que Denilesi alobi c'est leo le rôle a touché ayebara alali libela kufi. Donc ye pena akufi bato tout o ba mekaye et na bato bazaka compison alobara na bango ba aussi là et puis bakufa mingi mingi pe basila bayoka na asute balongola bango misala leo le quoi c'est le a touché ayebara asili. Donc c'est le ata misinje mboko simbate et sili pona c'est le message nous ko lancer na ndeko na ngo lobi prophète Denilesi amina yo na c'est le vraiment ezo simbate et comme tu na niveau c'est le azana akoyoka na sute ata salinze mandengeni ata l'excellent on internet bando sa devi pona yo ko lobani. Alors Barbine ndenge na auto biso internet eza match kwata. Roi de pétage akoloba ndenge alingi mais akoko ya na careste il faut ya pena na match bikumbo donc ouais donc match eza bongo eza match kwata amastananga petite moko boye kalate azobota wa kombo na Rafine Tumba ouais da betaki moi virgule petos na résultat bébé abima mais azana na Rafine mais ye muto alobaki ke Rafine akosala 3 jours te chiko Rafine abandi. Oui, tant que Bapotana qui Rafine a démarré. Mais Rafine a sali, les lois à il faut 7-8 mois, si je me trompe encore. Mais je ne suis pas l'auteur. Je ne suis pas l'auteur. Complémentaire. J'ai complété les trucs qui manquaient parce que moi, je suis à mon côté. Il faut alors, alobaka ka kokufa 3 jours Rafine azokende presque na ba 7-8 mois azui même na zemi ndenga alobi sele wa kokufa ngakutu na lingi ya cloué ye joa bétonio so fatia azotiaka na banzela bakisa seleo parce que seleo azo démarrer mutu lokola mbuta likaso biso tout toyebi mbuta likaso et puis iloba na ngana no seleo à part interview eloko nini tokoyoka seleo musique na ye eza même pas na chance au musique awaze kwa eza nango ke soki bato bazolia na fête batie na se po bato balelaka musique awaze mais ya sele we betaka na ba voiture ya pe ba pire ye netinga za na disque ya nani ya sele ote mais soka ye awa akolekanga na koloba parce que aza parlophone waze kwa fimbu yoyo ka non danse yo rumba te yo betelanga nzembo waze ko tozawa totika 30 secondes nzembo moko kaka ya waze kwa ngana ya pona beta ba koyemba banzemba ba siko ngana bino vérité donc baza ba musicien faut ba yaka balo bakasoka tie mama ndefu na ndambo wana aye alati bagana ye alobi ndenge pe kaka ready azali aye alobi lobi parce que soki to bito yoka ba bomengo atankala wana to zongi siko na le passé siko to zolobela présent na futur bango bazate toujours le belande bafali donc toujours le bela batunyo soana. Voilà, merci beaucoup. Message nous lancé na bande ko ba Holanda biso kasi. Bato na ba Holanda biso na pesi bino ba mbote soutien pour na mboka tokangana to sala ndenge wenge 4x4 basalaki bakomaki union, c'est l'union qui fait la force. Yangwana na lobi ke to sangana tanke ba kongomani bato bazana mangwele ya awa na ya awa des pères et des mères bano babotami après série 8 oyo bazana ngote bolanda biso botuna biso toko guider bino toko yebisa bino comment toko ko sala pona ko bâtir mboko eza ya biso to lingana tozala bomoko banzele oyo bozana trace ya numéro na ngate bokene na internet bobetika ka Joro Mabiala bokomona ba vidéo nyonso eza na ba téléphone na nga mais bosokola nde mapeka bien parce que nga côté wana nazaka exigeant.
Voilà. Bambote na bandeko bolanda. Mbote na pesi na Willy Musheni kode ya mboka papa social na master na ngai Fabrice Bola na Denzu Nzubile fumu ya forme na Lausanne Tabu Fatou top model master na ngai José de Londres Coco Swag et na pesi na Julia Delix na bwa kamera nazwa sizote Mère. Pour ça bloqué Mawampanga kuna na paka juma ezo coûter moi quelque chose 5000 pour na robeta kumoko donc mère ndena ko bossa te cheval blanc cheval sans tache. Alors, on a pesi petite sœur propre premier ministre Marie-Laure Mwaka, ma belle électrique, Mastanangai et Manzalou, na pesi basalam, Nayo Mokope, Barbine Mungonzi. Si jamais bomoni 9 mois et l'équipe bomoni cabine avancée, c'est que abotaka na yete. Voilà, merci beaucoup. Nabandeko mino so bozaki scotché branché. Commentez, likez, partagez vraiment ba commentaire nabino et ça l'Arabie so bien. Bo s'abonner vraiment bo zala na po nabiso tant to zara liboso nabino vraiment to yebarake bino bolinga Arabie po bino pe bobi ke biso pe to linga Arabie yango to kinda ko luka luka ka to ya ko mimela bino ba vraie information ko mimela bino masolo ya bien ba analyse ya bien le quoi ya boy. Vraiment bo zala scotché branché. Merci à notre boss. Merci à Didier Koulou Tema Odile Makaya. Merci à Kija Brown Jackie Manyungu. Merci beaucoup à Corinne Momba, ma grande sœur chérie. Merci à de tous les temps, de tous les jours. Meléa Mazuka, vous êtes tellement ébélé. Boninganga, rappelez la Ningarabino. Soyez Nzamba Zongi, Tchétchou, Monanika Kanama, numéro. Bye.